Ouais, ça fait bio na et ça qui ouais, ça va boulot kaka. Ouais. Il y a pas boulot kaka donc na quel paix sali danger au tali au monde na quel sali danger. Na sundia ta sali danger. Ouais, na simisé be sali danger. Sali danger na bango nyonso mais na mona ki osala ki to lindo izaki bien makasi et puis tamboyo ça le sako lisusu. Sali bien makasi. Si au tali le monde sali na quel ya et le monde sali na quel ya tata lopango. Un mystique. Oh mon donc les âmes mystiques na ebisio dada tala ba bilo bagarre ya mikolo ko yo na tanti lindo to ba ebisio pesa makambo ya on a lobby na lobby boyeke te mais ngala zolo banayo vrai zo bato ke dana shit pour si j'en signaler nga problème ya te mais na ebisio ke bankela yango na bankela kela azawana ouais meilleur acteur mais azawana ouais meilleur acteur meilleur acteur et puis quelle a l'équipe a pédé et belé na osa boulot déjà le rôle à Batulo on voit Batulo la bateau bazo pesa honneur quand même na musala na ba rôle bateau interprète ba rôle ba pédé Batulo la ba nada le soir zo beta bena rôle qui pédo senti bena que non est-ce que on ça pédé solo tu à l'okuta au moins la Batulo la la richesse a beta so la zo beta bena ko senti pendant que et à ce que pourtant jouer qui pédé elles sont au makasi ba public va entendre. Merci beaucoup, fidèles internautes de Dada International TV. Merci à vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. C'est bien moi, votre humble servante Dada International, la réserve de la presse. Sakambongo, Elia Maramukolo, Morote. On est toujours là ensemble. Na souci nabino, ba fan nabiso, ba souci nabino, bato nyon so balinga Dada International pour boyebi ke musale salamaka toujours. Toujours bunda message ça plus pour s'abonner na kata Dada International TV. Makamba bien za boyebi kana mesana ko sepesa bino ba nyon so balinga Dada International. Beau s'abonner massivement à Dada International TV. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec celui qu'on appelle Blaise Mabanza. Blaise Mabanza, vrai zoba. Ensemble, on a 6 jandonga là. C'est lui qui est derrière la caméra. To lundi, quand on met ça dans Kolanda, si tout le place à tourner, tout mec un peu comme ça l'interview par rapport à mon sala, par rapport à ma campagne. Merci beaucoup à mon sponsor Paul Montou, la meilleure chemise mon vieux de tous les jours de terre d'état. Merci beaucoup à Lisa Kalome. Lisa Kalome, moi c'est Kitoko Nataï, Kitoko Nambongo Nae, fille à Zwaka. Merci beaucoup à toi. Merci à tous les fans de Dada International. Je suis là avec mon invité, Blaise Mabanza Vrezoba. Dada International. Boni. Ouais, ça va. Boni Vrezoba. Boulot kaka. Hein? Boni Vrezoba. Ouais, pour ça, on a biché ça Zoba. Ah, mais oui. Eh, Moussa, on a biché ça Zoba. Comment expliquer? Mais au moins, la moutarde normal, va bien jouer rôle la moutarde liboma. À combien le rôle liboma solo? Ah, on les a qu'on s'est déguisé, mais vous avez vrai Zoba. Ouais, Moussa, on a biché ba comédie, ba bengango Moussa là, ba Zoba. On a ba elombe, na ba bordeaux, na ba nani, na ba mama top. Biso nyonso ba benga biso ba Zoba. Mais pour moi, la mama top, maman mubimba. Mais ba tiens na kati rôle moko boye. Oh maman ngo, azala bana na moko boye mike. Et Kiri na ya encadra ba on ba na ça qui ndu maman était comme il wa Zoba. D'ailleurs on ba benga biso Moussa ba Zoba donc c'est normal. Mais à l'époque moi je sais quand je travaillais avec le président Lolo, il y a Lolo Mbuta Masebe. À l'époque, Boubano Boya qui balou baki mon théâtre, ils allaient m'sala bazoba parce qu'ils allaient battre bakinda baina le président. Bon donc j'ai sali à ça, je sali ba camarade dans notre tout temps là on a une tout temps là on peut dans sala théâtre pour ne pas citer le nom, vous êtes tellement belé. Mais Lolo à ma grande surprise, je suis étonné on yebaki ou accepter que mon sala théâtre est à mon sala. Que musala bazoba na domaine ya ma classité. Na lobby en bongote na bi musala bazoba na sens que bato mayele lokola ba bodo un bon papa na mais talande na tikali torsili na moi kilo ta moke voilà au moins na bodo pe ba pesi rôle moko boya comme ni mutali boma na ba diplôme bela za na ngwana et lombe na ba diplôme bela za na ngwana mo na ba tie rôle mo akomi kizengi donc yango mo ba benga musala bazoba na sens wana na sens ya rotanga te voilà yango nga sikoyo
na mipesa kombo ya vrai zoba pour interpréter makambo ba vrai zoba basalaka. Voilà, merci beaucoup, il est là avec moi, il s'appelle Blaise Mabanza. Autrement dit, vrai zoba yende ensemble avec lui, on aura le temps de décortiquer cette émission. Il y a Panza Kobeta Mama Solo par rapport et aussi il y a théâtre et puis il y a Moussala Nae, beau s'abonner Canada International TV, je suis là, beau s'abonner plus na ba nouvelle à Kitoko, boyebi Moussala Salamara déjà. Merci beaucoup, Nabi Nyon Sobola, Nabiso partout. Alain Django, le roi de Chicago, Alain Django, mon vieux, na yo côté Ozawa, Pina, mon pété. Alain Django, la bosse Charlie, Malou, la Bible Dior, ah, Yaya Chéri, Fabos, le pacificateur, on dirait que 2 États-Unis au Azota Labiso. Boni d'abord, Moussala. Ouais, Moussala, les autres qui sont bien, les Timicolo, on a tourné chaque jour parce que bah contrat ils a ébélé, bah tu vas solliciter trop. C'est que ça ouais. Mais bon, Moussala pour Asalara Boya Pam. Vraiment. Na oumé quand même na Moussala ngo 27 ans, ils a ébélé. 27 ans. Ouais, 27 ans en tout cas c'est trop. Ben t'es quel âge Moukolo dit? Ah, la taille peut-être, ouais. 27 ans. Ah, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Moutounion sort parce que nous avons lobby la Bible. Et quand dans la jeunesse, si je ne me trompe pas, lobby, Moutou Seigneur la lia na motoki na ye. Abi na motoki na yo ndoko lia. Donc dans l'Union Sonzamba Tcharakati à moto, ils ont pour moto à lier nango, moto à vivre nango. C'est pas pour rien Nzamba pesa biso nyonso, moto nyonso ana ba don au Nzamba Tchakati na ye. Donc voilà, c'est tout à fait normal. OK, 27 ans nakata musala, je sais que bambula, mi pepe, bambonge ndenge na ndenge oleki sala musala oyo. Pour ne pas te prendre beaucoup de temps à expliquer, je sais que oza mutu, oza na parcours, okobetela biso en un mot. Tom Suzanne ba tumsusu ba découvrir kaka Blaise Mabanza na bo vrai zoba. Ayeba kité Blaise Mabanza banda wapi ba difficulté nini o ya kutanaka nango na musala o po akoma lelo au public eza na besoin na ya tout. Ouais, bref, Blaise Mabanza na bandie pa lisala ngomba. Ouais, lisala ngomba, ouais. Yende mta formé nga, yende mta lakisinga boulot, yende mta komisinga Blaise Mabanza. Na lekape na nouvelle oyenge pas mettre paille. Na travaillé pe na Zoué, na travaillé pe na Kabamba Masashi, na groupe à Kabamba te, c'est-à-dire na groupe moto zagi na ngo, groupe Chou à Papa Bonheur et puis Kabamba na puis biso formation. Donc et puis les loyo vrai zoba. Donc voilà. Mais pas mutumo pour les kotengiko. Non. Pas muta masebe. Non, pas masebe zaki, masebe mista na ngai. Le quoi to zaki na ensemble, to fanda na kumoko. Donc de temps à temps na bandai ko participer na ba pièce na ye participer to bandai ko travailler non na bandai ko na bandai travailler kuna na zaki na poste ni ya Gilles Bavon nga na zaki na contrat ngai Blaise Mabanza na zaki na contrat na Gilles Bavon le quoi scénariste Mbuta Masebe azaki na contrat na Gilles Bavon le quoi la cordon ya ba biloko Gilles Bavon mais yo otikala ko zala acteur ya Mbuta Masebe siko so nga na zala acteur ya Mbuta Masebe na zaki na poste nini pas Mbuta Masebe simple acteur na niveau nanga na niveau nanga à l'époque to Blaise Mabanza kasi on a tout nit niveau nanga yo to mono ya kuno mono mona te Blaise Mabanza na diriger tout le monde oui na mona na ba obaza ba vice président na mona diriger ba film peut-être par rapport il y a groupe des à la président vice président ba chef ça chargé à diriger bango nyonso na ba diriger bango nyonso. Donc par là c'est qu'on peut noter c'est que Masebe azalo ko l'acteur na yo. Oui, Masebe leka pa nanga, leka pe na groupe nanga. Bon. Ouais. Ils ont parcours histoire va changer en côté. Masebe aleka na groupe nanga. Mais tant on a bandi classe, na bandi ko tanga ndi na tika ina no makambo ba groupe wana. Et Masebe a évolué aki na groupe. A évolué na ba poto na tikela qui était bango ba longwa ki na ba poto ouais parce que Masebe bazalaki na ba poto na malongwa ke mupandi nde basali na ba modero ba yende ko rejoindre bango Masebe ba kenda ki bato bazali na groupe na ngezalaki Masebe poto na puissance bango misatu ba longwe a voyager dans l'Afrique du Sud bango misatu ba longwe ba ke ko sala pléiade nde ba zui ba kanto ba zui ba modero ba zui ba mais to zalaka
baduche mais tozaleka ba mista to coopérera bien to bano vanda na inaku moko ozomona ngata na bandima ba classe na tiki na ngama ba groupe wana né de temps en temps tara master bo vanda ndaku moko so azana posa service azana posa au chai po obo ya te parce que surtout tozali sous ba camarades donc na ba monde artistique muto azala camarade nanga koleka maseba azala te voilà alors moi de temps en temps to bana na bana pe ko tourner na ye ko aider pe na ba scénario na ba mise en scène tant Gilles Bavois ye Gilles Bavois tuni masebe nanyo na ko zo sela nga ba scénario ya bien masebe ndi mta présenter nga pa Gilles Bavois et puis nga la signer contrat na Gilles Bavois ndi to bana ko travailler ensemble na ligne mingi dans le théâtre mtatika la ozala camarade na lokola mbuta masebe azate siko lelo oza soit camarade non toza pe ka ba camarade mais sauf que to koma mutelo mta koma na ba engagement ebelé surtout oui nga na koma na ba engagement vraiment ebelé na relation na temps liberté mais bon mona na quand même mais tout monde na ka na ba occasion tout monde na scénario moko komi ouais na kokotsa ye tout comme hier qui kokotsa c'est que nano kotsa été te nano te jusque là nano te mais ce qui ezali non ezaka par rapport à ba temps ndé na zolo ba temps kaka mais tozalaka na biso ensemble te na lobby que eza problème ka ya ba temps mais aza mista na ngati lelo et puis tozalaka na ye de temps en temps tosala makambe belé pe oyo la misu ta musu ya mokilibo ko mona te c'est que bato bakanisaka ke yo zalaka na problème na mbuta masebe bobe bana oyo finga ye ezaka sima tozongi ka lo wa moi sima ah loko eza première fois pena ya ba émission nanga donc bato wana elo bako retenir ke zalaka na oka les ont dit ezaka ba non to tikala ozala na problème na été ouais ezaka ka ben compréhension moni nde balobaka ndaku nyonso bato bavandi ba problème ezanga ate yo pendo oza ta musu pe moi problème ezaka pena ndeko na moi si ta musu pena camarade mais zate que problème moko bato ba commission monene soki ndeli non c'est un ami master na ngai toza donc ba bien fait eza ebelé par rapport ya mabe mutazanga mabete mais to kotala kaka mabete futo tala pe bolamu OK c'est un conseil moko pesa avant to kanga non parenthèse wana nani mbuta masebe mon yeyo mbuta masebe mista na ngai flama mista penza donc oyebi esika to uta to lia ba matembele okalinga bakibola bola to uta loin mista to sala makambe belé oyo mokile yebi nango te donc bato tozala na ba problème bato bakoluka bacha basongi bakabola biso mais tolanda bango te mon cher bolamu oyo salanga eleke belé bolamu ngape na sala yo eleke belé par rapport ya ba mabe donc tu es un ami master oh na tikala na ye na théâtre donc non na master te na théâtre le kwa mbuta masebe donc vraiment mon frère allez bye mbote na yo yango wana vraiment na lingako mingi voilà ngape na lingako mingi Lionel Sasa ngape na lingako mingi ngape ndo zo mninga lokola yo te bana vraiment ça fait plaisir ça va Karine Mokonzi non na zoapé vraiment donc moninga lokwa Karine Mokonzi Jaël Show balekechu Cynthia wana penza batu na ngapena dona lela bango fo mayamba batu na ngai wana pe batanga o kanisa kisolo bibongo ngana ozana rando na bango de sopi te les ala sens que baza bato parce que ngai naza de bazana baza internet ya monde rando est-ce que bikel ba onde bazana baza pe na ba fanatique na bango oui c'est ça parce que ngai à part cause l'artiste comédien nazala rappé fanatique na bango na fanatique ya Karine Mokonzi fanatique ya Jaël Show fanatique ya Fivette Mayamba fanatique ya Lekechu donc ngala sepelaka na boulot na bango ya Cynthia Wadol donc talara voilà to beta siko masolo ya vrai zoba ezo évoluer ndenge nini ozo travailler na ba système baga ou beto za na groupe na yo moko ozo ko évoluer na ngoza na acteur na yo ouais na sala na bagag mais na za pe na groupe na bagag on a sala on a acteur na ngaka ouais mais sikoyo na kompe na posa bankela pe ba ya pe ba chapwa parce que baza bato pe baza na ba intelligence makambo yo abaksa pe implice likolo mo eloko toza nango ba vie na biso ba simiser bazo chabiso poa ba sundiata ba enzange vraiment baza mo ebele oyo pe tozo benga et puis bato
Donc tu vas nous keka bongo. Tu vas nous keka bongo au fur et à mesure bah mon acteur nyonso o ma cache o ba sala musala na bango bien na kati ya vrezo ba. Voilà, est-ce que au vrezo bezo les kande? Et que bien ma cache. Ba difficulté za te lokwa ba tusu ba lozo. Non, difficulté za la na ngoka makamba matériel ba nini mais nzamba zo sunga muke to ko mo solution nango. To suis déjà mwandambo etikali mwandambo malembe. Difficulté monsieur ezali kande to koti na décembre boye. Ba acteur bazo zela moi soso moi loso vraiment donc baotalelaka ngai papa Nicolo nazolala te nazolala te pasi vraiment donc bapatron pasi yango bato mite ya malamu vraiment donc moi 100 francs moi nini bosunga bana oyo basepelisaka bino ba Joseline Kitadi ba 100 kg papa bonjour bango nyonso babona nango oyo bazwa ata moi soso ata moi loso na famille pe osala bien ba miche deti miche azobela vraiment et aussi la bien pour mon la famille moi soso moi nini bon fêter dans Noël na bonne année ça la bien. OK, c'est que bisoni en ce moment vieux pour la montre il y a sponsor à Dada International TV babi la patronne ça qui mbongo liya mamkolo morte Lisa Kalume décembre yango fia zwaka Taylor Vandam et partenaire ya chaîne ya Dada International TV et Dada International bandana makambo mbala ka Fabrice le lait en direct des États-Unis le pacificateur na Bossanité d'Eric Mouchouapa l'honorable avec beaucoup de respect de Rika Mouchouapa, honorable Lungu. Donc merci beaucoup à toi. Merci à Didier Dakoura, père double en direct de Canada. Au Azota la biso avec beaucoup d'attention. On appelle ça pasteur na gagnon sobananga. Maître Fire, maître spirituel. Maître spirituel Fire. On a grand maître au Saralaté donc il penza soza as un maître spirituel. Il y a Idarabatou, bateau donc makamo itali spiritualité parce que moi ndé toza il faut beaucoup plus dans la spiritualité. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mettre Fire vraiment à aider. C'est bon, c'est quoi tout le banon? Tenez où ils ont ils ont un secret. Non, ils ont un secret. Ils ont un lamba, ils ont un lamba. Ils ont ah longo la na change ngapela longo bon nda kuna la vanda ka boy donc trop pona musala o moninga la musala soki nde na sisi musala boy na longo la lati bilamba mususu na zongi palais na style ko changer te on de makamba kilote non mais parce que si jandonga là on dit kilote makamba kilote on ba tu ba bundisa ngo fort yebi donc écoute penza pour la moni peni na ko molé moi élastique lembi pour ko benda ngo trop to mo na benda ka ben musuna mona musuna mona non tika sogi ko dada pour la mona na so benzi ngapena benda ambiance à boulot style ka ndenge zalaka mais ma trop parce que moni ba congolais to amité mama be vraiment makasi biso ba congolais to linganité le to ça la fox to ça la unité to ça la fox to bundisa ba Nigeria to bundisa ba ivoirien mais biso na biso ka tozo bundisana voilà tozo bundisana biso na biso muninga muso ya pa na yo boye na ndenga bien bo solo na ndenga bien bo sala boulot na ndenga bien mais nzoka uta ko lala na se ya metu tam so uta ko lala na toilette butu mobimba ka potanga oya a étouffé c'est un monde de comédie na biso surtout ba biloko ani komi makasi ba kisi ya étouffement mais là bossa la ka ebité ndenge yo solo na nzambe c'est ça et on a le baka na lobi nzambe lobi na Abraham lobi moto akomodiri yo ngape na modiri c'est ça oyo pambola on ngape na pambola tant nzambe bana bisa Abraham makamala bazaleka nzambe na Abraham moto muso azala ité mais on tant okuta na Abraham moko boye na nzela kozana précété ya oluka obanda ko étouffer parce que ya bundate moto obundela yeza oyo alakaki apesa maloba wana ozomona donc marato malgré ba combat bazo bundisa ngai spirituellement lobi yango batu bayeba spirituellement combien ça makasi les a un problème était ngala banga la ngate les a problème était moto yo alors que Blaise Mabanza ngwa bima Blaise Mabanza ça la peut succès les loyo yé moko a ke na makamne tina suka parce que après ça la vision après ça la peine provision donc voilà c'est biso moi trop différence moreza entre Blaise Mabanza na Vrezo ba ozali ouais différence c'est côté na katiza ouais parce que Blaise Mabanza a un parent responsable père deux enfants mais kala pendant jouer na Congo Mabanza raka ouais
Mabanza kaka. C'est entre Mabanza et Vrai Zoba. Oui, parce que Vrai Zoba, si on a incarné le rôle à Zoba. Yango bandeko pe bazolanda biso na poto ba mega un peu ko comprendre. Mutu musomo na zoloba tamso a komelio na message ou bien na ba commentaire. Mais yo ndeni trop de bêtises ou bien ola ta lambate pour ni torse ni boy, est-ce que ça normal? Il faut tes problèmes et ça si quoi non. D'autre part ça n'arrange pas. Non, le problème c'est quoi? Maman. Ngai na nzela lobby to uto sala publicité mongo na mbali osombo. Toza éducateur à master mais toza ko sala interprétation. Biso ba brambo to lobako to sala ko eza bisoté. Les interprétations. Lobby to uti na Joseline côté ya Gombe to sala publicité mongo na mbali osombo. Et retour na so to zonga to moni mwana mwasi moko na moi makasa telemi na balabala. Aza mutu sala raté. Donc Zoba a terminé la balabala na bébé na ya bimisi libela o melisai. Mais biso na théâtre. Soki to sali eloko abongo batu balobi bo bébé sa théâtre. Mais batu ba bossa la théâtre ezali interprétation parce que définition de théâtre ezali interprétation de la vie sur une scène par un acteur devant le public. Ba habite ya robot ba habite devant le public. Devant le public na balobi te mwana muketo mukolo. Makamo to mona na kata société ne yango biso toza ko interpréter. Moment la nga siko so na interpréter. Parce que par exemple Mukinza. Et akutu moi bien. Siko ba zoba wana pende solo, ba vrai zoba o solo nga naza ko interpréter na. Oui makamni baloba. L'embité. Il y a un peu moyen qui n'est pas terre, ils ont été dans les intérêts. Déjà, on va m'y béquer belé. Moyen qui n'est pas terre, il y a été. On se monte aussi bien dans les beaux maps et sur place. T'es sûr de permettre au mabé à été. On se reprend. Moutoum sous temps où ils ont joué pour les vrais zoba. Il y a quand on dirait, ils ont le lengue nayo qui blesse ma bande. Non? Nga naza ko interpréter ba vrai zoba. Si on a lobi Mukinza, pour na yo quand on pas ba vrai zoba ndi ba lobango. Kutu bango bazana makamsusu o baloba ya makasi tamsu bana bakoyo kate meto ki makango to evitaka. Faut kutumba ya makasi wana o bana bakoyo kate ki oloba o bana bakoyo ça compété. Te. Kasi on habite o makasi wana so to lobi on est comme lisu grave. Ah, et comment mabe. Biso sa yelo rote. Théâtre o to sala batu basala ngo eza mindele za bisote. Bandeko ba tala biso bazana posa to comme ba professionnel. Ah, ba terre vraiment ça l'effort beaucoup ma professionnel. Si tu as commandé mindele basala wana. Tu as fait maman ta Jackie boy. Ah que ne la mbe karami place moi pas fait la mbe le moi koto nyonso. Ni nzoto nyonso côté monani. Mais mon coloblesse babanza au sala ngo batu ba finga na bité Jackie so esi ba finga dia mamba bon. Mais après ba lo ba ote biso to za ba bantu. Parce que théâtre ya ba bantu tu mindele. Bon, balak sa biso sur théâtre la biso ya biso ba bantu eza yo wapi. Po o eza la kata yina o ba otanga kuna na yina eza ka makamo mindele ba sala na théâtre ngo. Ya o ba otanga sa biso na yina. Voilà. Vous avez donc eza ka eloko au fur et à mesure malin mais to ba no comprendre. Na ba gag na ngato komaka vrai zoba. Mais yo zo tin na ngali sous est-ce ko la te lambati. C'est que tanga ngo ta bantala. Vrai zoba. Donc on a joué déjà vrai zoba. C'est que s'attendre la mama malamu te pa nanga. Voilà. OK. Bon ngai na zoba. Yo zo c'est la mama malamu pa la ndeni. Voilà, merci beaucoup à Junior Lubiko, mon associé de tous les jours, de tous les temps. Junior Lubiko, merci pour le soutien. Merci à Hervé Noira, merci à Jordan aussi. Merci à Binonion Sobuta, la Radada International TV. Vous s'abonnez massivement. Laura Sikezo et Anna Mondel et Bélé, car dans ma façon Bélé, n'est toujours que c'est pays Sabino. La meilleure vena bateau, ma fan Nyon sur la Radada International, la réserve de la presse. Ça qui a un bon lien, mon côté, balemba jamais comme mango. C'est Dada International. Merci à Chizondonga là derrière la caméra pour les images. Merci à Landele pour le soutien. Merci beaucoup à Lisa Kaloumé. Pourquoi pas à mon vieux Paul Lamontou, ma meilleure chemise Nabo Sagnoté. Mon député Derek Mouchoua Palungu. Un député en devenir le député de tous les la lumière de Belgique. Non, Benza, la lumière de Belgique. Merci à toi. Ma meilleure Vénaé. Donc,
nono mbenza ataka kosala ya ngelu nzambe pena linga sala ya ngelu et simiti yango mona tozongela nono mbenza. Merci à Charlie Malou la double Dior, ma copine de tous les jours de tous les temps. Merci à Mado Mbunga ya Fiotingoma, merci beaucoup na bino nyonso tozongela nano nono félicitations pe na vie na ngai wana baza ba papa baza ba icône vie na ngai siatula auti ko bala vraiment vie merci beaucoup bino boza ba icône banzela o botika yango biso to landa surtout ngai Blaise Mabanza nde naza ko honorer bino poso tali be jouer nanga omona ke vie ngadio sazali omona ke mangwa azali omona ke basiatula bazali ba koko dianzo ngabe na la lingaka image ba vie wana ekufa te et puis tant que naza vivant image na bango ozalaka na continuer ko défendre bango parce que baza ba icône ba fungola ndela biso tozolanda ba inspiration nzamba pesa kaka ouais nzamba ouais ça va boulot kaka ouais ya ba boulot kaka donc na kela pe sali danger bomozo tali au monde na kela sali danger na sundia ta sali danger ouais na simize pe sali danger na bango nyonso mais na mona ki osala ki na toti lindo izaki bien makasi et puis tamboyo sala lo sako lisusu isali su bien makasi si otali lo moto sali na kela ya lo moto sali na kela ya tata lopango na biso suka na bo wana to sali na nkela et un mystique donc eza mystique na biso dada tala ba bilo bagage ya mikolo ko na tanti lindo tu ba biso pesa makambo ya ona lobiti na lobi boyeke te mais nga zolo bana yo vrai zo bato ke dana shit po si j'en signaler nga problème ya te mais na biso ke bankela yango na bankela Kela Azawana, ouais, meilleur acteur. Et puis Kela l'équipe a pédé. Kela l'équipe a pédé et belé na osa boulot. Déjà le rôle à Batulo. On voit Batulo la bateau bazo pesa nerf quand même na musala na ba rôle bateau interpréter ba rôle à pédé. Batulo la ba nada. De soit zo bête na rôle qui pédé au senti pena que non. Est-ce que on a pédé solo tu à l'okuta. Au moins la Batulo ba la dichesse. A beta so zo bête pena au senti pena que et à ce que pourtant jouer qui pédé en tout makasi ba public ba ta international boyo konga no yo ka. Tanti lindo lo sako. Benga zo ebisa yo te dada. Oyebi osala ngo kitoko. Ah, au CPLI ça public. Oh, songi. Je te jure. Non, c'est bon. Mais RDC ça la bactérie à ma cassite. Oh, mais non. RDC ça la bactérie à ma cassite. Mais en fait, le bain n'a pas. RDC ça la bactérie à ma cassite et puis on a félicité la bactérie tout. Il y a RDC. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci à vous tous que nous avez suivis partout dans le monde entier. Nous sommes là sur Dada International TV. Abonnez-vous massivement. C'est bien moi, Dada International, votre humble servante Barbie Sakambongo Maramokolo. Mon côté, il était avec moi aussi. Il est avec moi. Il s'appelle Blaise Mabanza, vrai zoba, l'ami, confrère, grand frère, oncle, mes tontons adorés. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie malgré de loin. Vous avez qui toujours wana bobo ko zappé pour notre Dada International TV et puis pour la chroniqueuse Nabino Bolingaming et Dada International, la réserve de la presse. C'est ça Kambongo Maramokolo. Merci à mon sponsor, le vieux Paul Montou, ma meilleure chemise, mon vieux, le vieux de tout le vieux, meilleur V à toi, meilleur V à mon député d'Eric Mouchoua Palungu, Alain Django, le roi de Chicago, vieux au Canada, Charlie Malou, la double Dior, Mado Mbunga Fetingoma, merci pour notre soutien, Lisa Kaloum, Didier, Dakour à père double na Canada, Lionel Sia, merci beaucoup à toi pour le soutien de la part Yassi Jandonga là. Nga va to kabona na yo, au pesa ba message na yo clé. Peut se numéro de téléphone na yo et pour se payer si ba public qui na nga na tiki il y a que 3 minutes d'autres na la pesimbote na des rayons de Bundes ba jeune swag il y a des rayons de Bundes na poto wana na kati ya Bundes des rayons de Bundes bango ba saka pe boulot ba reportage il y a ba anniversaire il y a ba mariage il y a ba nini contacter des rayons de Bundes bango baza musique et ça le la agence de mariage
Il y a papa Nabiso, il y a prophète Nabiso, vraiment. Donc, non, Benz à la lumière de Bruxelles, Josué Congolo, Nali Passanaye, Caleb Congolo, hein? Joséphine Lem, Motema, il a fondé du pouvoir, Baboti, il y a bébé la fine, Bamote Nabino Yangoana, Thomas Augusto Emmanuel, François Noir, hein? François Flamand Noir. Voilà, Yangoana, Junior, bah comment on peut dire donc les qui m'a vraiment donc bana poto et loko ngala kolo bana bino le lezara na tuna ne mutuna bino bo abato maele bana poto bana Afrique ya partout ya Amérique bisika nyonso boye bisangai ne to monaka docteur batie la tour à Boutou. Aolala la musala la tour à Boutou. Oh gao, lelo la garde. Au moins la militaire sera là la Boutou. Oh lolo lelo la garde. Bon, kola la garde déjà ça la français. Si vous voyez bisara mobima la ngopenza. Kola la garde la français baloba ngondeni. Beaucoup de réponse à numéro dada. Si vous avez une réponse cadeau à Ali. Bon numéro là, beaucoup de numéro plus 243 997 65 83 66. Kola la garde de la français. Maloba ngoneli. Pour te oh bah violer moi la mon couleur sur le bango. Je viole garde. Na habité. Je couche garde. Na habité. Je dors garde. Na habité. Bon bien réponse. Allez, on retourne en goulou la base.